députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Allez, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes les 40e, nous sommes les 19. Hein. Le 19 juin 2025, nous sommes en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Merci Nazonia. Je suis déjà de retour, nous sommes là. On va parler pendant quelques minutes seulement, on va parler de la situation. Bukavu encerclé. Barwande bazo sepela na départ ya Mutamba. Signature, paraf, ya accord, Banguna, Barwande na ba supplétif na bango, silence radio. Depuis l'opi. Bogoyaga na Kinshasa. Les jeunes recrutés, Obo kende na armée ya libération, bazo kimaka moko. Et nous goza kunati. Makili gangi. Masolo. Judith Soumino Tuluka. Ayambi Bapa Joao Samuel. Pour na solo la makamwa 9e sommet, il y a conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Otolinito Zoa, présidence rotative. Masolo na député ba capable batele makate musala na bango c'est de répondre tant soit peu na besoin ya population. Biso tozeleka mikolo campagne était pour na koya kokosa batu ko escroquer batu te. Nous travaillons tous les jours, vous allez voir Auril Maboso d'un côté, Azo Salisa Salongo Bibi Bileo de l'autre côté, kuna na Changu. J'apprends aux capables d'être serviteurs et non de maîtres. Naebi sakabango mieux vaut ça la parcours. Batu bango na ndenge zo kende. Tika koluka raccourci. Ko djembela na bao basi bakeyo ke kuna yo zalaka moninga ya batu kaka oyo mutu asa bundia bunindo kobi moninga na isala pe parcours na yo. C'est de ça qu'il s'agit. Les capables ce samedi au kuta na cabine d'assaut d'un échange patriotique. Ceux qui ont au viva bisoté, parti wano yo kaka batu balobaka. Parti ozo mona bouclage politique et salemi na lomami. Ezo salema kuna na cabine. Bouclage politique ezo salema na Kinshasa. Bouclage politique, bouclage. Eza pona yo pe rejoindre biso. Tika okene na biloko ba aventurier. Mutu pa opesa yo mo ko bongisa vi na yo azate. Mais servir la République, c'est laisser le nom. Italie, ces jeunes-là de 26 ans, qui combattent. Ils en disent quoi? Bandekoya France, le 5 juillet, vous êtes invités à décaler dans le 30 juin pour naboko kakokuta na ba capable tangu mususu. En France. Papa, tu l'as affiché. Et nous avons l'obligation de vous informer place et tous à quelqu'un qui est malade. La situation à l'est de mon pays, je commence par ici. Judith Soumino Tuluka, la première ministre. Oh, nazaki koe bisabino mikolonioso, nazo bisabino que il faut faire attention avec les femmes. Le chef de l'État, Oyo, Azui, aligné banabasi, aligné bango pambate, parce que yebi moko na bango. Dans l'équipe, wana nenge bazo beta, tozo gagné kaka. Nous ne faisons que gagner depuis que nous sommes là. J'ai dit Soumino Tuluka a reçu Joao Samuel, Basololi Makamwa 9e sommet, Atalisi Bango comment la RDC
azali ko tenir na yango parce que tolingi tozwa dans une présidence rotative ou la conférence internationale sur la gestion des Grands Lacs. La région des Grands Lacs, je voulais dire. Po bisika nyoso soki otali na elisa kibino bitumbesi esili to bani ko kata makambo ya bato. Et bato bazo ya to kata makambo na bango. La manière dont tosili si bitumba oyo le chef de l'État robaka yango ke bokomona bitumba wane ko silaka ndenge silaka te. Accord tant kaka bakeba parafer. Donc il y a liboso, qu'est-ce qu'il fait? Kagama alobi akomi kobela. Te kobela te papa. Kobela te. Oba kosala mixage brassage ko sale maté. Et depuis sale ni bota la bango kimia silence radio. Bango bakeko diembela skona dossier amutamba bazo sepela. Ba mususu pe ba lobi kuna bango na tali bango na lobi. Ezako sepelate, c'est juste la manipulation pour chercher à opposer les Congolais. Ne vous en faites pas. Et vous pensez que quand un Rwandais crie, voilà, Moutamba, ceci ou cela, Ezako Lobani, Ezako Lobake, Yemouto a influencé. Non. Ici, nous avons un président qui a une façon de voir les choses. Félix Antoine Tshisekedi n'a pas d'amis. Au Kodondwa na yo, au Mikomisi Profati, aux Oebisaka Batunga, Indena, Liakana Fati, Gandena Melakana Fati, Gandena Longwakaton, Ezama Lam, mais Salam Beba kende prison. Au mona batu combien autour ya chef de l'État bakenda prison. Bakenda prison. Azamu tute kolobateke, azo sélectionner azo batute. Quand vous avez un problème, il laisse la justice faire son travail. Yango pe azali ko insister que justice, il faut la vraie justice. Kodiembe la suite dossier à Moutamba. Je vois beaucoup de personnes qui m'appellent. Barwande balobi. Nzoka ndebino bosolo la gana Barwande. Mais bon, sanga bosolo la gana Barwande. Moi, je ne peux rien recevoir message à Batouana. Ngana ko ya mangote. O balobi Moutamba soki akekuna Barwande ba ko empoisonner les problèmes soki bazakuna. Na kati Moutamba okende ko vanda. Ngai na kota prison. Tangu na koti makambo na zoloba. Il y a un témoin. Si pas il y a deux témoins. Na mona colonel moko acha kufi. Oyo azalaki na boloko bayebaka te à côté la salaka nini. Sous Joseph Kabila. Colonel wana dekoye ape muto apesanga chemise à liboso na lata Isaïe. Mais je viens notre colonel congolais aya longoli ya chemise wana na nzoto abandi ko swanisa ye. Olinga bomeliese. Ba ozo boma ya liboso akoma ki pire mutu. Pire mutu ya vient nga Frank Diongo Shamba. Na lobi pire mutu na ye. Place azali ayebi. Nde mutu bazaji ko lia na ena komela na ye. Yewan. Mais il y a un colonel qui était gouverneur. Il y a pavillon na biso. Aya swanisi a bengani ye. Ngai ndenge na zaboyi nazana posa te ke boba na kopesa nga ba message ya ba Rwandais bino nde bosolola kana bango ko sepela na bango eza kotalisa kaka que balingi ba amplifier ba récupérer la situation. C'est ce qui s'est fait. Ngai na kokwera buzo ba wana te, je vois beaucoup de personnes raconter ça. Awa tozana mboka te ke Rwandais akoti ko manipuler awa lisusu. Et Zabilo Kozaki Kosala sous Kabila. Et je faisais du dossier à Moutamba. On instruit à charge et à décharge. Botika d'émotion. Boz à la calme. Botika d'émotion, boz à la calme. Ce qui est loko ezate et loko kozalate. Ce qui est loko ezaliba kotali, sabino qui est loko yango. Moi je me demande. Qui vous envoie? Bah tout à l'heure titre. Oh Kagama lobi. Nzoka nde bino bozaka ba messager ya ba Rwandais. Pourquoi vous pouvez vous laisser comme ça manipuler par les Rwandais? Kuna bitumba nenge tozolo babo. Lelo Bukavu ezalaki encerclé par les Wazalendo. Bazo pesa ultimatum na bato wana bo bima sino to ko beta bino. Parce que renfort ko ya lisute.
et koya lisusu te. Le Rwanda ta soki ba arrêter stratégie na bango ya ke soki ba nyingi ba se retirer ba ko bimisela biso ndambo abatu batiki batu misusu. Mais mboka na biso ti. Toko tuna yo siko yo tikala mboka na weza wapi? Ozaji ko vanda wapi? O c'est-à-dire lobi lo ine ba ko bimisa yango wana ba tia mécanisme pour que bazo ba Rwanda belé ba tia bango ba repeupler pour Kenjo banda ko revendiquer biso toza na insécurité toza na insécurité et ko simba te parce que bakolo biloko bisika wana kala minité bazozonga bitumbe sili. Ne vous laissez pas distraire par ce genre ici. Même ceux qui vont calculer les 4 territoires nde bazwa na Nord Kivu, 3 territoires bazwa na Sud Kivu, bazwa Sud Kivu mobimbate, bazwa Nord Kivu mobimbate. Et ça, batu qui ne comprenaient pas, tous les jeunes qu'ils ont pris, tala, modèle bazo kima, bazo longola babilama na bango mbangu kozonga kota gouvernement. Bokomela mai na tonga, ndenge bozawana. Yawa bozo ka ndeko na ngai Perro Noir, alobi soki wana ndenzela ya salut pour la RDC. Biso tokoboya alobi na bakika ya bin Karubi alobi a rappelé ba makambo belé après alobi botika fazi kinya ngate mtu na lobi yemoko que je me pose aux États-Unis, que je laisse la situation pourrir à Beni, que ce Congo reste toujours comme ça un trou noir. Si ça c'est la voie pour nous sortir de là où nous sommes, où est le mal? C'est ça le réel politique comme on dit à l'anglais. Kikaya va nous dire ici que l'Union africaine, que l'Union européenne, Kikaya, l'Union européenne est combien lingue? Puisqu'il faut critiquer Tshisekedi. Kikaya, l'Union a commis l'Union européenne, a commis qu'on vantait pour l'Union européenne. Mais c'est la même Union européenne, on appelle ça une sanction. Yo kendang les États-Unis, n'a pas mon poche pour aller chercher le lobbying, ballon on a sanction bino. En ce moment là, bazaki mabe. Quand ils ont sanctionné Mende ici, ils ont sanctionné le général Olenga, ils ont sanctionné le général Kanyama et tous les barbouz du régime Kabila, Bazaki Mabe, tu nous les as vantés comme si c'était des vampires, comme si c'était des diables. Aujourd'hui, tu veux prendre la position de l'Union européenne pour opposer ça à Félix Antoine Tshisekedi. Depuis quand Kikaya peut nous faire croire que l'Union européenne est une bonne organisation? Le même Kikaya qui n'arrêtait pas de passer sur le plateau de télé ici pour condamner l'Union européenne, les décisions qu'ils ont prises. Messieurs, nous ne sommes pas amnésiques. Taisez-vous. Taisez-vous. Allez faire des randonnées à Kingankati calmement là-bas à tourner. Maintenant c'est un grand zoo. Vous avez tué les zoos ici qu'on avait à la Gombe. Vous avez ouvert un zoo et l'on va passer un Moukounakuna à Kingankati. Beaucoup de zones à Kingankati. Oh Mike Ayemba fachi telema. Oh maliwala poto. Comment est le Congo à notre monde Congo l'isosité? Naebisa kibilo que les Égyptiens que vous voyez là. Yango bomoni le Congo biso toza conscient. Tomati si ba panon na Kinshasa. Tolobi merci Fati pour la diplomatie. Misusu Tolobi Fati mérite nos encouragements. Oui oui, et ça partout na Kinshasa. Parce que tant que bino ozomona oh to keno et c'est Sili. Tant que bazati ko yebisa bino que le chef de l'État lobi na bino eza Rwanda ndezali ko agresser bananga babisimwa eza eloko te ce ne sont que des commissionnaires. Bagate quand ça s'est fait signer aux États-Unis bango bazawapi. D'abord bazala ba mandat ezali ko coller bango. Wala mutu alobe zanga. Wala mutu alobe zanga te c'est Perro qui a parlé. Eza montage, eza intelligence artificielle. Eza intelligence artificielle yango. Viens anga Frank Diongo nde mtu ayebaka liboso alobi soki Kabila kanisa d'abord yemo kwa bandi ko exhorter bato alobi je est-ce que moi na Tshisekedi a contre yiri mboka sikoyo bango e nyonso wana bomona ki Kabila ona kitina goma na saliboy akanisa ki asimbisi kiti aka makamboyo nzambe na ngai makamboyo
que wana ezanga nde place ya bino kovanda la vérité etikala ndengo wana. Et vous n'allez pas rester là en train de kanisa ke boko rouler batu nyoso bo rouler, le parole ne s'envole plus. Au lobby to noter, au lobby to enregistrer, au lobby to enregistrer. Au lobby to enregistrer. Au lobby to enregistrer. Ya woto zo tali sabatu, to la ndenge to mone la gamakam. Botala lelo ndenge to zabo. To bene lao okoti ata $100, ata $200 osunga batu yo kanyi mitema bana mike. Mettez-moi quelques photos là bana ngo bazaya école bazaya Académie des sciences et technologies na UPEN na Académie des sciences et technologies na UPEN na monika babenyi ngande ko leser bana classe oyo basangisi mo mbongo 416 000 francs na bango 600 nde basangisi balobi tokoji ko sunge ko sombela ata mwana moko ata sakombi moko ya loso. On a pris cet argent. Et vous savez pourquoi on nous invite? Parce que baebi ke biso tokoji ko zwa mongo ya mutute lokola nengo mona ka ba wayamba rebele bazo tambola soki omoni mutu ayeko bima patron il faut mituna mbongo wango autaka nango wapi. Un escroc comme ça. Un escroc. Merci beaucoup naba bano ya Académie de sciences et technologies na IPN. Merci beaucoup. Les 416 000 francs congolais nabino botindi tozui yango ezana maboko na biso. Et puis kokoma et si que sengeli kokoma. C'est ça la différence entre biso na bino. Biso na bino ne yango bande konangai. C'est votre pays. Et vous méritez défendre ce pays. Tika Kombo lia kotika biloko. Défends ton pays. Défendre mboka na yo. N'alobaka même les gens qui ont occupé des fonctions. Marquez votre passage et place aux alliés. Lobi na koyamba ba jeune mibali. Moko aza crédité na ministère ya tourisme. Mususu aza crédité na ministère de la défense. Bagoya gobesa biso parce que Guy Moida invite azana Grand Équateur. Azo kende ko servir, azo kende ko sala ya ye musala. Mais demain j'aurai les jeunes. Otala ba jeune wana na koyambela bino awa toko sala na bango okomona age tangu yo ozana ba tata mibimba ya kala oboko la gati lelo qui ne cherche pas l'argent. Batika musala mona na kate, musala mona na kate. Yo zoluka musala ya or. Yesanga musala zo mona na te. Ozoluka musala modèle ya or. Musala de kokoti babani ko futa yo ba $20 000, ba $50 000. Mais mutuaro senga ko tungisa mikolo yo yazo ya combien? Na bino surtout bino bande ko na biso a poto, bande ko na biso a libanda. Apprenez aux gens à travailler. Apprenez aux gens à travailler. Okoboko la mutu tina age nini. Musala yezo sala na poto illa zobo ya aw. Na bino, il y a une dame qui était venue de la Suisse. Alors bina batu ke ngana ko bana ufuta bino. Mais toke nega ko sunga ba koko. Toke nena ba on devia azo batu combien? Okomona jeune nani akozala wana. Kaba mama ya kaluka ndem to bayaki bakomi ko kende ko sala. Mais yo za na poto, c'est le même travail au sala na poto. Muto alignite ko simba koko parce que ye aza très propre ko le kabatu nyoso bakoko wana bazaka salité. Bakoko wana bazaka salité mais atungisa kayo mikolo nyoso ko senga kayo mbongo. Yo wana kokosa ba kokosa yo ti wapi? Et puis bato modèle wana somba taka mwanda kuna yo kufa lelo bana na yo bakomela mai na tonga. Bato balimisa ginde bango wana. Bato balimisa kindo ki bango wana. Les gens qui n'aiment pas travailler. Ne conseille à bato na lobi, il faut faire attention avec vos amis, avec votre entourage. Ceux qui ont monné aux arts, na katia baninga na yo, bango basala kelo kote ba vanda kaka kotonga batu. Na sima leko mati babandi na yo bakwa empoisonner yo. Il faut kima bango. Faut le laisser. Il faut kima bango. Les instables musala na bango kokanel au lieu de chercher yazo luka éliminer moninga na kanga yo maboko. Na kanga ngane mutu na sale la kayo.
Oui, toza baninga, mais balobaka qui se ressemble, s'assemble. Même Bible lobby sortait du milieu d'elle. Mon peuple, la grande Babylone. Bima. Les capables, on se voit ce samedi sur Kabinda 102. Tokutana et Sikawan. Tosolo la et Sikawan. Mais le Gongana lobby, je vais vous rappeler une chose. Bitumba Oyo. Je vais parler de deux hommes de Dieu. Pasteur Gilles Bumba sali campagne à lobi na batu ke bitumba esili. Na sala na émission à loba bitumba esili. Tango sali à lobi yango ba prophétie bandi kobim. Tomoni mbokezo zika, tomoni boye, ba na lobi na bino tangu kaka ba prophète belé ba bandi koloba la même chose et Dieu n'est plus là. Nzamba zalaka nzambe ya minorité. Oui, bagate. Nzamba zalaka nzamba minorité. L'unique pasteur ayaki a pesi prophétie atali comment la situation va se dénouer à continuer la prière c'est Walesa. Ba mususu ka ko bangi sabiso. O tomoni nzambe, tomoni bobi misaba prophétie na bino wa. Ndala tunaki na ah bon? Ce qui est zandengo wan. Je connais un peu. Na kata Bible ngo ba comment que atapo na mutu moko Dieu pouvait sauver la nation. Seul Walesa a continué à la prière tango esili abandi kolela batu azomona lokola mutu aliboma abimi na sima nango apesi prophétie na ye. On saura qu'il vient de Dieu sur ce qu'il prédit s'accomplit. Je vais dire merci à mon papa Jules Bumba, apôtre Jules Bumba. Je vais féliciter, dire merci à mon papa Walesa. Botika ba sentiment. Kobangi sabatu ko tia biso mal à l'aise. Yango wana lo bacha boteke langa stress. Boteke langa insomnie. Kobangi sabatu ba professeur we bimie matie kiti o mwasi moko wana prophétisa. Mobali moko wana prophète. Na lobi o ba prophète de malheur. Na pesa kabino na lobi. Na lobi Bible lobi boy. Le plan que j'ai pour vous, c'est un plan de bonheur et non de malheur. Ah, bon, personne les joue par prophétie, nous. Zaka boy. Il en est fini, mesdames et messieurs. Banekoya France, il y a cette grande activité le 5 juillet. Na cadre ya commémoration, il y a indépendance nabiso. Certainement, bah invité Balingaki. J'attendais mon invitation à Dallas et Yenangote. Je ne pense pas que je serai là. Et parce que Yenangote, je suis encore à Kinshasa, la capitale de la RDC. Pas la bizarre. Barebel, bonibino. Botikali calme, boindeni. Allez. Je vais terminer par quelque chose. Nagotia Labino. Quelques images parce que biso total isakabatu. Capable Bibi Bileo était ici avant Kazonga. À Kenakota la base naïe. On n'est pas pendant la campagne électorale. Nous sommes en 2025. Élection est en 2028. Mokolo ya dimanche 15 juin oyo base ya Kimbanseke tozali bongo kote ya Mokali na district ya Changu basepelaki makasi pona kokutana na bango lisusu na présidente ya fondation oyo bazali kobenga Bibi Bileo ye moko akitaki sur place po alakaka bango ba projet kilikili a initiaki ayaki toujours pona ko lancer pe koyebisa bango ete azalaka toujours pembeni na bango. Soyi bozalaki batunanga te bolingaki bolandanga te. Soyi bozalaki batunanga te bolingaki bovanda te. Deuxièmement, ezalaki pona hôtel Sabino ba projet o tozalaki nango na kati ya fondation. En dehors ya partie ASER, tozali bato ya fondation Bibi Bileo Ntambwe boyete. Na kati ya fondation nangaki na tali Sabino ba projet oyo to établisaki na année que to kosala na SG na elongo ya ba responsable ya bureau ya fondation. Na kati ya ba projet wana tozalaki na ba projet misatu pona kobanda. Premier projet ezalaki ba maman bana na ba maman ba sengaki to sala bino boulangerie.
yango wana na idée wana tosalaki boulangerie awa pona batu ya fondation oyo bazali na posa ya kobanda commerce même oza na mbongo te soko za mutu ya fondation na biso oyebi ke okoya epai ya capable Eli ou bien te okende epai ya SG na batu na biso ya fondation boza na droit ya 5000 francs ya ofele pona kobanda commerce na bino. Alors deuxième projet na biso ba maman basenga kinga ezaki ya coupe couture. Nanu to tiango en place te po to lobaki to banda nanu neloko moko soki to bandi na oyo après deuxième projet nde to ya okende ko sala coupe couture. Boete. Troisième projet ezalaki pona ba garçon basengaki non esthétique hein. Troisième projet ezalaki nanu esthétique wana eza ya ba fille na ba garçon. Wana pe tozo tiango na nzela kala mingi te na ba baza intéressé boya na bureau na biso eza awa boyebi yango bomi komisi comme ça bobandi formation na bino. Quatrième projet ezalaki ya auto école pour na ba garçon na ba fille o baza na posa ya koyekola. À part qualité na ya kozala mama sociale pe présidente ya fondation Bibi Bileo Ntambwe cadre na kati ya parti politique action commune pour la république oyo ya Eliezer Ntambwe mama Bibi Bileo azali lisusu mutu oyo bato bakoki kodute na yete po azalaka candidate na ba élection otaki koleka na 2023 ataka azwaka te mais abosani base na yete naye kozwa bagato oyo mpona esunga ngai bagato yango etangisela nga bana efutela nga ndaku ekipe vi na nga nasuma mwa mafuta mwa savon mpo yango eza vrai gato moko kitoko soki olia yango oza desite bagato oyo nazwaka yango yango mute epesaka nga sante yango na vivre na bana nga natangisa mpe bana ngai sa yango toza bamama oyo tozwaka bagato ya mama Bibi Bileo komba blancherie na biso eza FBBN yango nde esalaka nazala sante oyo nazala yango eza mpona mombongo ya gato oyo nazwaka yango ebokolola oyo bagato vraiment eza bien mpona biso nyonso na esika oyo yango ezotangisela biso bana na kompani oyo tomoni mpe esika toye toza dessus te toya ebele tosangana. Voilà pourquoi na ba initiative na nyonso azwaka soutien ya président national ya parti na ye Eliezer Ntambwe pe ya président fédéral Mathieu Kanyama azalaka toujours na ye toujours pour na côté ça a été assez il faut comme munene po bato nyonso tout bakoya ko adhérer na fondation bazali obligé bakota na kati ya parti boende ezalaka pour na ko implanter parti bipai binso. Voilà, c'est ça les capables. C'est ça nous, biso tozaka ngwana. Et de l'autre côté, c'est capable Auril Maboso. Akendaki kosalisa salongo. Ce n'est pas pendant la campagne. Binone, la campagne, wanando opini, papa bonheur. Nous sommes en 2025. Mesdames et messieurs, il en est fini. Bravo, on n'a capable à l'omami. Il y a kabinda pour un bouclage politique et beaucoup sale. On est quoi les aides aux autres chabilo quoi parti mingi oui les apona yo bongo la mutem au commis capable c'est l'arche de Noé n'est to yebisa kabine totongi boatu yako kota pour le salut de ton âme ya honnête bazai belité. Allez il en est fini mesdames et messieurs tout le monde. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire.